Côté promotion, elle reste Matadia Bandara bien, mais et après tout le monde a laka. Binomo repé ba misel reste Matadia, c'est difficile de retrouver binomo na écran ni n'empêche ka promotion. Il y a binomoko ba musicien parce que au bout qui n'a pas kebo et belé ba yoka de ba yoka mais apparemment yo moko visibilité ça ni n'empêche ka binomo likaka na écran. Bon, ce que je peux dire, Moutounioso azala na BRR. Donc Moutou azala tout droit na vie azate. Et elle reste, bon moni buzoba ya papa na yo. Makambo azo sale zo sopaye. Ozolande la Matadia nda sali aussi la lelo. Terre basé belé, toujours telle génération vraiment, vous êtes tellement ébélé. Ceux qui ont compté 3 animateurs. Au bazo sala musala bien milongo la yo moko. Autant ngana. Te pour nanga nazorana merci moi na bosser na ba jeté. Ozui merci oyo ndima o bad babo ya kadelo ndino de bosser. Soko boyi c'est que oyebi. Mais oyo nga ba vraiment na talaka nazora ba mayele mususu o basala ma créer makati. O lelo ba créer makati ezala na opena su. O don na babilo ko to ebimia ba créer makati na ngoli suste. Na ndenga kala. Na ndenge ba je na biso ba brigade ba babu aka ba ve na biso ba eclipse. Oyo ka ke tout to bene mo bene kwa no biloko wana to yoka na yoka ngo bena suste. Et comme ba crimo ra ya bongo po yoka créer makati za tout à fait problème mais mwana bo linga boye bango fobo tuna na ba bureau na biso tuni pe ba bureau faire ponga yebi faire ça grand OK na donc ça vraiment icône à makasi ce qui est commis que ko la place boya ko boto la place Matadia répétera wane commis donc ponanga ezanet azomi kiti sana biloko mikende leki na sentiment oya minene boke bezo boma nzoto Hervé Mousquet sentiment blaise sayananga e bore simba ka bore azana mama na bo donc eloko wana na Bien, très chers amis fidèles internautes, vous êtes nombreux, vous nous suivez de partout dans le monde. On se net ce moment sur Concept Touch TV, votre chaîne d'actualité. Abonnez-vous massivement, partagez nos vidéos pour nous apporter votre soutien. Alex Ngandoumouna Moulouba, le Benjamin de la presse. Moi, là-bas, maman, encore et toujours là pour vous servir. Un grand merci à toi, maman, à fille, à papa Audace Milandou. Merci à toi encore, maman Jeannette, maman Janine Kankou. Avec ONG Vance, on est toujours là. Merci à toi mon vieux Patrick Trifazé, courant en Chine, 32 ans de pouvoir, l'imbattable, babi cop, yabilama tike lango bakolo nango. Je dis moté qui kwanga kende teka bakwanga. Merci à toi Nathalie Ramazani, maman na maela motema ya président William Ikona. Mon vieux papi Mwakana la carte Sigane, merci à toi aussi. Mon réalisateur n'a pas vraiment bambote, donc on est ensemble. Je pense Nabatak, vous avez vite compris que je suis avec Ranger, l'un des animateurs de El Rice Matadia, Babi le Lotobéton sur El Rice Matadia, Matadia zéro boum en actualité. Qu'est-ce qui se passe avec El Rice Matadia? Bonjour Ranger. Bonjour les grands journalistes. Bonne santé. Kitoko Tinasan. Kitoko Tinasan. Boni Basangwa, El Rice Matadia. Bon. Leader Azaki na voyage à Tanzanie, Kenya. Azonga déjà dimanche. Place 4 répété, on a deux émission, pardon, répétition. Donc, tu as préparé, tu as lobby, tu as actualité. To bimisa nzembo na bedashu mama na bo oboyoka musubo oyoka elle reste bomoni buzoba ya papa na yo makambo azo sale zo sopaye ozolandela Matadia nda sali aussi la lelo bo wana yango ya ale bwakela ye matiti ya fu donc eloko wana yango ndezo ya donc kalati banini. Voilà, Kalate Banine Ranger Yarota la putain au betili solo ya place bozo répété. On a un banque qui te veut dire on a vraiment polélé. Mais
apparemment place on est boti des problèmes entre LRS Matadi et ex-patron de Ferregola boti ko la place on qu'est-ce qui se passe au juste na les répétition LRS Matadi parce que tu veux que LRS ne mutabana ki wana Ferregola zaki na inde 3 mais aujourd'hui tout le monde dit déjà que makambo comme on la place on qu'est-ce qui se passe bon on a bamambwana vraiment na yebi yango te soki bamambwana bolinga boye bango fo botuna na ba bureau na biso botuni pe ba bureau faire ponga yebi faire za grand na Afrique donc aza vraiment icône ya makasi soki komi ke ko la place ko ya ko boto la place Matadi a répéter wana komi donc pona nga ezanet azomi kitisana ye donc nandimi vraiment te donc ça reste à vérifier nga mambwana yebi na voilà Pakebo maman na générique donc Pakebo banda na boaka maman na bord ti lelo ba générique bimi ba boaki pe bien mais na mona ka clip na o ezo presenté maman na bord te de na boaka mame biloko mikende leki na sentiment oya minene boke bezo boma ntoto Hervé Jamousket sentiment Blaise Sayananga Ebore Simbaga Bore Azana Mama na bo donc eloko wana nana moni ko te écrit o ezichabena bon tana oya le resto moni buzoba ya papa na yo bakuja somele zo sale fois ozola la Matadi nda sali aussi la succès Wana yangozo ya balaki. Yangozo mais Pakebo apparemment peut côté promotion LRS Matadi bandara bien mais et après tout le monde aura bolalaka bino moko pe ba ministère LRS Matadi c'est difficile ba retrouver bino na écran ni empêchaka promotion ya bino moko ba musicien parce que au bout qui na Pakebo et belé ba yoka de ba cri ba yoka ngo mais apparemment yo moko visibilité za te ni empêchaka bino bolika na écran. Bon. Ce que je peux dire mutunyoso azala na berrer donc moto azala tout droit na vie azate quand bolo babo linga emso tozo sala penyon surtout corriger berrer donc c'est un peu ça je reste Moudiassou pour donc bambote na monyo vraiment on est ensemble voilà donc tozo corriger ndeka bolo babo to corriger donc même makamba promotion pour na Pakebo wana photo na yemo mais yemo te oui aza leader abimisi aza mukolo mouvement mais bino batu bo sali pe musala bobwaki ouais pour na krina aux musiciens ils ont faire les parties non la visibilité à yomoko na éviter est-ce que comme la bino pe na balabala boka ke ba musicien LRS Matadi ba yebani te comme la bino pe bino ba balobarango bon pour na biso ya wana to lobana donc Debo le babo pe ça va remarquer to corriger pe bayaka mais pour son promotion ya nenga Pakebo ba TV par-ci par-là donc wana ezaye mais pour na krina ya wana lobelake to meka ko arranger moi bayaka wana donc voilà au bilelo LRS Matadi bozo travailler en cheval répétition na studio disque zo bimeza na combien de titres. Bon, bah titre c'est belé na. Ça s'appelle déjà na combo dango déjà ils a développé. Na pesi combo te bah titre c'est belé ce qu'on a na azin nombre te ya banzimbo ya otana na album ke autant de nzimbo aye mo kwa ko na tango nyonso esi la pe komi na suka tango esi la pe mo aloba soit 15 soit 10 donc wana so komi na suka aye mo kwa yeba. Voilà, wana so komi na suka mo yeba aujourd'hui là disque ba producteur vraiment pe bazar vraiment trotté. Nous avons produit LRS Matadi. Bon, pour la production, on a fait tout na kaye moko ba. Donc yo mama so boa ke la kaye moko. Mama ngana ozongisa mais mama ye foye mama na ba fo ba. Maramu ya ozongisa lelo pe ba animateur ba zebele tous hôtel ba génération vraiment boza tellement ébélé. Ceux qui biso compter 3 animateurs. O bazo sala musala bien milongo la yo moko. Autant ngana. Te pour nga nazora non. Merci mwana bosser na ba jeté ozui merci oyo ndima obat baboya kande yo ndimi obenge bosser soko boyi seke oyebité biso to beta musique to boto yebi parfois bako boye na ba raison mususu parfois nde batu baloba na yo ka ke
créé à rater, à ça la beauté, mais ce que je me crois, je bois au sentir que oui, c'est un bosseur. Donc après, on a que vient un Eclipse. Ok, Eclipse, son bosseur, donc. Vient un brigade Sarbati, donc. 3 wana, donc, bloc. Et bon, pour totali wana so totali baba génération déjà likolo so to bito tia na génération o tozali lelo génération oyo tozi batango fort ba identité ba Blaise créateur ba Golbert na génération o presque ba wana ba bimaka déjà liboso to kotia ba onde mona ba vina biso ba tutu kaluji ba chante parce que na génération o banani vraiment. Et surtout dans la bibliothèque, ma fabrication de sa dénologie, je ne sais pas sur quoi on travail. Bon, travailler bien, surtout Kriwana. Oh, Yakobo, Yakozika, Namo, monte de félicitations à Yawana. De Baya, travailler bien. Mais, oh, Yonamo, Naranalinga, pour copier Ming, travailler ma casse, Bangana Tangi. Mais, oh, Tangi, Bazaba Bosse, travailler bien. Mais, oh, Yonga. Oh vraiment natala na zora ba mayele mususu o basala ma créer ma carte o lelo ba créer ma carte ezala na opena su o donc na babilo ko to bimia ba créer ma carte na ngoli suste na ndenga kala na ndenge ba je na biso ba brigade ba babu ka ba ve na biso ba Eclipse o yoka ke tout to bene mo bene quoi non biloko wana to yoka na biso na yoka ngo bena sute que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point que celui qui a de quoi manger, agissent de même. Confère Luc 3,11. C'est dans cette optique que l'ONG APO vient redonner les sourires aux opprimés, aux personnes vulnérables et sans abri. ONG Audace pour les orphelins, APO en sigle, et Zaluana, pona kosungana na bana bitike, basi bakufela mibali, bato oyo bazangi makoki ya kufuta na l'hôpitalo, tope bisika ya kofanda. Bongo, soki, omikuti na makambo nyonso oyo totangi, okoki kobenga biso na ba numero oyo. Je suis APO. Je donne un geste et je garantis un sourire. Ceux qui ont compté 3 animateurs, ils ont fait la bien milongo la yomoko. Autant que pour nanga nazoranon merci moi na bosser na ba jeté. Aujourd'hui merci oyo ndima obat babo ya kande yo ndimi obenge bosser. Soko boyi c'est que oyebité. Biso to beta musique to boîte oyebi. Parfois bako boye na ba raison monsieur. Parfois nde batu baluba na yo ka ke a créer à rater à ça la beauté mais ce que je me crois je bois au sentir que oui c'est un bosseur. Donc après na que vient un Eclipse. OK, Eclipse moso son bosseur donc. Vient un brigade Sarbati donc 3 wana donc bloc. Et bon oyo po ba totali wana so totali baba génération déjà likolo so to bito tia na génération o tozali lelo génération oyo tozi batango fort ba identité ba Blaise créateur ba Golbert na génération o presque ba ngona ba bimaka déjà liboso to kotia ba onde mona ba vina biso ba tutu kaluji ba chante parce que na génération o banani vraiment. Et surtout dans la bibliothèque, ma fabrication de sa dénologie, je ne sais pas sur quoi on travail. Bon, travailler bien, surtout Kriwana. Oh, Yakobo, Yakozika, Namo, monte de félicitations à Yawana. De Baya, travailler bien. Mais, oh, Yonamo, Naranalinga, pour copier Ming, travailler ma classe, Bangana Tangi. Mais, oh, Tangi, Bazaba Bosse, travailler bien. Mais, oh, Yonga. Oh vraiment natala na zora ba mayele mususu o basala ma créer ma carte o lelo ba créer ma carte ezala na opena su o donc na babilo to bimia ba créer ma carte na ngoli suste na ndenga kala na ndenge ba je na biso ba brigade ba babu ka ba ve na biso ba Eclipse o yoka ke tout to bene mo bene quoi non biloko wana to yoka na biso na yoka ngo bena sute e koma ka ba crimo ya bongo po yoka créer ma carte ça tout à fait problème mais Moutna bandi marasu kabuya. En tout cas, il y a un autre bossé. Kabuya, dans la génération Lelo, malgré toi qui m'a mis, la génération Lelo, bah oh bah bossarase, Kabuya, Tozunana, Moussamaria, Sabina. Ah, tiens Moussamaria, Pobozwa Moussamaria, Pobozwa Moussamaria, Moussamaria. La travail, il y a un animateur, mais bah monsieur Baza.
Bah boire un peu bien mais bah on a senti vraiment niveau moins élevé. Bah on a attendu mais bah on peut pas mission musu ba travailler bien. Kasi on a auto lobby. Oya ko sika na moto. Voilà. Ça va. Voilà, Ranger disque ça déjà na kata, vous avez déjà na studio pour préparer disque. Batu, il faut baser la nini. Ya sika Ranger a remémé la batu, ou s'appelle ça ba fan au balingara yo particulièrement et puis na LRS Matadien. Bon, son a levé na beta bakri na beta na album pour leader à tout na à part maman na bo oyo beta. Suba album ro beta ntana betika 4 écrits à gangia bobomba. O suko a son na boa kyango ba MC bino tambola. Musika bako yima mais moi ndambo ka muketo zoya kaka na zoya kaka ko lo baka ko boa ka boa ke LRS moni buzoba ya papa na yo bankuita zo melezo sale fois ozola ne la matadie ya sali posila lelo liyaka allez boa ke la matiti mais qui on appelle problématique yanga bo maraté depuis bando boa ka on azo tala yo vraiment nazo yoka yo Kriwana vraiment Kriwana il y a une problématique. Il y a une problématique. Tu peux jouer moto zaki na rêve to moni papa kulo to matadi. Yo kanega kimi tsambalona. Tanga yena rêve si ba luka wapi taka papa leader. Papa kulo ta leader to asaba makamu mo boye tellement ba yaki sus donc na fandi Natalia na ça les crimes. Merci fidèle internaute, vous on a vraiment partout dans le monde, vous s'abonner vraiment massivement. Na Concept Touch TV, vous partagez vraiment vidéo, vous panzango vraiment vous sa chaîne amino gaillard car ndenge za la Alex ngandu mona muluba. Mona ba maman na rolembate na za toujours wana pour na servir bino pour na divertir bino ko ela bino ba information et l'autre on doit être vraiment li solo LRS Matadi avec l'un de ses animateurs na combo ya Ranger. Je pense que vous avez déjà ba détails. Ranger toujours qui est une peine vers la fin, il y a une émission à Bisso. Ni ne qui ko retenir na passage na yo, numéro de contact na batu ba ko contacter puis ba dédicace. Numéro na eza plus 243 89 0053 166. Wana zinga pina na WhatsApp. Plus 243 89 0053 166. Donc na pesika bambote na ya aimé Kaoka les États-Unis na state donc mon konza ba congolais nyonso na donc et puis la belle de l'Europe la reine Casa de Paris donc bambo te belé place za bambo de wolo Jimel Lubongo donc na suki na wana ah yo bien yo zano na liste vraiment te veut dire baba continue mingi te bazana bango mais total la pete ba solo la te ah zala la batuloko les jeunes le jeune boss, le fils du pays, à pas chamou mon maman Linda, avec puissance, le jeune boss, le fils du pays, à pas chamou mon maman Linda, bambo tenue belle place aux alliés, mon papa d'amour, donc na lingaro vraiment natina, mon vieux papi moi quand la carte qui gagne bambo tenayo, Henri Bakou TGV, la personne sous bambo te belle place aux alliés, na moni bongo mtunangamo ya carte vraiment, hein, fibologie, babi motema ya curious. Kouzagarati vraiment fibologie na personne vraiment bambote merveille écologie mbote na sous place aux alliés bambote se belé na mon pote de tous les temps de tous les jours Jérémy Zaz la foutre mon président Eli Welos Yaba Welos na moni sous le prophète Jésus Roli qui est quadra na personne bambote belé vous êtes tellement nombreux mon président Benjamin Kaloubi bambote na place aux alliés Julien Gandou bambote place aux alliés Nancy Douma Yaya Moto la reine de plus 33 bisous et belé place aux alliés sans oublier la lionne Liva Amboka la princesse de plus 33 hein, gros bisous à toi mon bébé Nalingaro vraiment Natina vous êtes tellement nombreux partagez nos vidéos abonnez-vous massivement sur Concept Touch TV Alex Ngandou Mona Moulouba je vous dis on se retrouve à la prochaine donc